Vous comprenez? Donc il y a vraiment un esprit bien, un esprit junkie, il y a un junkie. Il y a une phase audace, courage. Il y a aussi un pardon. Moroto koso. Yongi na ifengonya en tout cas camarade na cette baga de la boye modizo tata moi ça bana yo ki lisolo se pelaté ma vrai héros de Kingabo ba yo ki ba se pelaté. Très bien. Vous comprenez? Et donc ça l'effort wana ya yonde o le kana télé à c'est un question pardon. Moninga wana asala pièce à théâtre a joué un rôle il y a 7. Il y a 7e bagarre. Il y a moi ce qu'on y a pesa ekanda. Vous avez compris, il fallait pas bien à jouer rôle. Le quoi il a quitté. Alors la fille a joué un rôle wana. Il y a moi ce qu'on kanda wana. Etikala ina motema. Il y a moi ce qu'on a appuyé ba bêtise à Maxi pour qu'on ridiculiser moninga. Vous avez compris. Il y a moi moni mais pourquoi on a baki non. Il y a moto à droite. Voilà, c'est pas bien. Tous ça pena ba éducateur. Tomi s'éduquer bisomoko. Tomi pesa to, Tomi pesa raison. Toi ba ilo ni toko la ksanami soit bateau. Donc ilo on arrive à on a parce que chaque fois il y a toujours des querelles. Alors ba querelle on a et ça bien toujours ça baissement l'actualité na biso et ça qui to côté. Là qui mon copain tant que zaki à l'époque Maxime Kola bima na Congo a kende poto après ça surtout ba comédie passe. Peut-être il y a ça raté. Après ça biso passe parce que tous en a tournage. Ça tout tourner na lemba. OK. Koyeba musala esala kelengi bondi melangaye et sengeli koyeba que na occasion la 4e édition trophée Mwasi ya Talo organisé par ONGD SD magistral et Sika Wapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Sarah Tola a qui bongo diplôme d'excellence. Kasi botu na ngazala ki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na ko respecter déontologie éthique kaka ndenge azalaka notamment émission histoire vraie pe les sousou émission parlant du business kasi tango azoki trophée oyo Sarah Tola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo na azalaki sélectionné lokola Mwasi ya Talo la média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre là mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki ko sunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter comme na ye Sarah Tola mokolo dimanche 25 décembre 2022 akenda ki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Sarah Tola abinaki aliaki pe apasaki ba mama kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ase kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Sarah Tola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na ba hôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Sarah Tola walai nimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za na ngoposa pour na développement ke yo oui. Compte 40. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Sarah Tola oyo nanu ayemba te yoke lokoyo Arc-en-ciel le bimi poe kama mvula elemo nini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours Papa Samuel ya maman Madolelo na Germanie Tala bon consommer déjà compte 40 pour et ça déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyonso boyoka po
eza na bakunga danger, eza na clip ya qualité, musala esalemi kitoko. Ah, Diego Milito bayemba kande boye po olakisi experience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atika koyemba te, mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka. Ah, keyo oui 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est yo les clous et les marteaux chapelle na bamoupe chrétien repenti confession Gina c'est bolingo Amatou Patrick Chiswaka. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien. It is me, Aïda, Aïdou, Aïkat, moi c'est Épice, Baby Kenda, Lisa McDoy, $1. Voilà, bon, mon attitude, maquillée chez Madame Agnon, Madame Agnès, Agnès Coiffure toujours. Elle dévoilé bino secret nanga, place beauté nanga, et batama, voilà, beauté nanga, et batama, et pas Madame Agnès. Voilà, mingi olobéate, pas trop de commentaires, salon de coiffure, ils allaient à Ramon. Oui, binga so na ongenga boye, ilonge pata boye, suki kitoko boye, ezalaka pa Agnès Coiffure. Voilà, make-up basalinga eza mingi pour na bandekola biso oyo aza na mariage, aza na collation, anniversaire, voilà. Oza na posa ba makio te, ne longi na eza étonné. Ne longi zo di matin nani nda simbio, voilà. Omona ngande bolula, ngasala maquillage kitoko basali o wapi ya na bisa lumba na Agnès Coiffure. Madame Agnon alambinga parce que quand on a moi c'est épice, on a dit trop le on a côté épice. En plus c'est côté épice, il y a biloko et c'est solo. Et ça des côté épice, il y a biloko misusu ba tche make-up le lobe bibi bouton, lobe le comme misusu ba le ngaba voisine donc voilà. Na bona za moi likambo pas ba voisin. Bana poto besoin ya vacances awa bana poto o besoin ya kotala ba famille, besoin ya ba fête. Pour nous rejoindre biso c'est pas loin. Toza musikate. Juste en face à nous. Il y a place pour rater numéro de contact Bezawana. Toza na Nyongwe, na Willery, na Arrêt Major. Boya na salon Agnès Coiffure. Mingi osala ba commentaire exact pour moi besoin. So bon moni pe Saratola professionnel ayo. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, émission Bolingaka Mingi, le code de bonne conduite yango yo bandeko nakanisi na attaque nanga, vous avez compris que Toya Melibino Massia na Robon Oazali maman et la mère de plusieurs na bengakaye maman Oazali na ba option ebele. En tout cas aujourd'hui tu es koluka maman pour nini par rapport à makambo nyonso ezokoleka ebele au sujet. Il y a Yé Nandekonaye 7e bagarre, mais vous savez, Maman Epela, c'est une actrice, Azali pe artiste, Azali Moko ya baye oyo bate kaka image ya Mboka na biso libanda baye oyo ba memaka drapeau ya Mboko na mutu na mapeka na makolo bisika nyonso bango balekaka. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui avec mon réalisateur Josué, une façon
ya kosala musala une façon il y a tous on nos parcours ya mama epela to kina kaka pété pas mama epela lokola to ki ke bazana rando na meilleur ami na ye 7e bagarre to ya kaka to solo ka makambo etali kaka rando na bango makambo bango baweleli boko zwa nyonso intégralité ya émission par rapport à Tako Bubino Bomoniana beaucoup landa yango avec maman epela parce que azananga. J'en profite pour dire un grand merci à maman Bijou Ketani maman 90%. Maman Bongana, papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à vous, maman. Merci pour la orientation, coaching, wana, et aussi quelque chose de bien. Papa Jean-Pascal Leka, Nzambe Azalana Bino. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Nema Vakala Nzinga, Yeyo. Maman Epela Boluka qui maman Zozo, Yeyo, Toke Boluka la Bino, encore une fois, maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary. Boluka qui Boluka la Bino, maman Epela Toluka, Mwento Solanae, Ngana Keluka, maman Epela Yeyo. Maman Claudine Ketani depuis Bukavu, yeyo maman Pela. Hein? Maman Mimi Anatole, maman Mimi, maman Pela yeyo. Sarah Tola depuis les États-Unis d'Amérique, na New York, wana, je te salue, big dédicace à toi. Tata Poe Fapekato Mbote Nayo, président bébé, maman Nathalie Nana Mosibou, le meilleur fan Nyonso, Angelos Karwan, Fato Dokonti, Makia Lakumba, Bino Nyonso na Lingaka, Bino Mingi. Il s'appelle Perte Kondembongo propre pour les mangas. Je souhaite. Si la bonne de la chemise et lui qu'on va que toi na to banda bitumba to banda bitumba na yemoko maman epela masia na robon to sola nanu na yeto mekampe koyeba maman epela mwandam na mozindo maman epela mbote papa bonne santé. Ça va bien, un peu plus ou moins, pas plus que vous. Ça ira un jour, la pluie tombera sur la terre. La terre produira la nourriture nous donnera la santé. Ça va bien par la grâce de Dieu. Pourquoi à chaque fois introduction c'est une récitation, prière, invocation ou quoi? C'est la glorification de Nzambe. Ça ira un jour. Un jour. La pluie tombera sur la terre. Sur la terre. La terre produisera la nourriture. La nourriture nous donnera la santé. Oui. Ça va bien par la grâce de Dieu. Très bien. Voilà. Maman Epela. Le nom de Epela, est-ce que nous combo na yo ou bien zali combo Yasen? Eza combo Yasen. Ok. Au vrai combo ya Maman Epela des Akana. Eh, comment on a dit Kamulai? Et ata ego sur sa émission News, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel que toi que vrai combo Maman Epela ezaka Kingani. Comment on a ezali bozora fait na bi. Merci beaucoup. Ochichi Georgine et Samoa Lomba Kombe avala pon. Olo memba olo kicha. Nakayango to? Ochichi et Sambo Alomba Akombe avala apongo. Olo memba olo kicha. Nde lingi olo wani. Kasi kombo nanga. Ochichi ezali Kimia. Kimia, ok. Eza Kimia, eza Malili, Sambo, ezali mutu yazo sangisa. Très bien, ok. Vous comprenez? Wolo memba, eza kilo pona komema. Eza na kitete là. Ok. Eza kilo pona komema, soko so memia ngo ko pitisa ngote. Mais wolo memba, wolo kicha. Ok. Donc soko memia ngo kilo o pape ko kitisa ngote. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Et comment Maman Epela eza moulaï mais eza na interprétation moko ya kitoko. Maman Epela otozana elelo. Maman Epela vient d'où au sali d'études dans le primaire na yo wapi Maman Epela. Moni a place tozana ntwana Kingabwa. Peut-être olobité. Nazoya. Tozana Kingabwa na maison d'habillement oyo. Il y a le vrai héros moko, Maman Modizo. Modizo, oza tata mwasa bana. Donc, moi, je suis héros de Kingabwa, je suis héroïne. Nathan en école BBF, école ok, le BBF. Nathan est BBF, Nathan est primaire, Nathan est 5 zito, ils ont école primaire. Nathan est 5 zito, quand Kingabwa, Nathan est 5 zito, Nathan est Michoni. Nathan est Michoni, Nathan est Nazaréal. École Mobutu a tourné la mission à Kingabwa. À l'époque, oui. À l'époque. Dans 4 limité, dans le lycée pédagogie, dans le moins na Funa, ainsi de suite on a très bien. Donc on a pena la fifth de Kingabwa quoi, de nature. On a pena mon Kingabwa ande
nazo évoluer peka na Kingabwa yango namona ozalaka très libre na Kingabwa naza libre c'est ma belle maman ma belle maman ma terre promise c'est mon village très bien voilà au sali ba étude nini na humanité et puis na sali étude ya coupe et couture nazali styliste lokola ndeko nanga Karine Mpala yango namoni au quota forme pena te quota forme na sala j'étais parce que maramba bilamba talaka ya on habite ça l'émission quota bilamba po et ça na se souvient comment na boye neti la mana na lataki le 8 mars nga on atonga ki OK nga mona tonga ki ngo na machine nga ndako nazwa temps on sala pe ngo na otonga très bien voilà mais ce au commis de coupe et couture au commis na théâtre ndenge nini mama epela kasi théâtre ezali don ezali ni eza na makila nde omoni tokomi na théâtre parce que nazwi yango aparti ya église ntango nazalaki na kati ya église nzambe apesaki basaint esprit mosala tozosala ezali kote ya bana kote ya de 0 à 10 ans sous commission de catéchisme ya catéchète nde omoni kaka kote ya wana kosala kosekisaka bana mpo bana bazalaka calme moko bajour ya banoël kosalela bango bapassion du christ kolakisaka bana ndenge nini fo kozala mais na ndenge ya théâtre mpe kaka ya bana ozo comprendre bon donc mpe ekoti lokola ezalaki nango na makila et c'est gravé comme il peut que non mama epela yo okenda koluka théâtre ou bien théâtre nde eya koluka tenga bena théâtre ya koluka nga po nga pona lukaki yango déjà na lukaki yango na église après na komona ce que chance yango esouris que président Massas à l'époque wana nga na bimi kutu te na ebani te nazanga na kati église président Massasi ayaki ko jouer théâtre mo spectacle na Kingabwa na unité bar ancien unité bar nde nga pe nakotaki comme téléspectateur nde azwi atali ngai kote nalataki natataki kitamba na chibo sikoyo yesu azojue aobwaki na nga jeton tala ye kuna lokola mama nakangi kitamba lesala boye ozo comprendre place wana pene namonaka théâtre yaka oluka nga ntina ndako donc ntango asisi théâtre nga mpe na approché alobi natuni nga président ozofinga nga boye na kitamba na nga na sante okangi yango bien nga mpe nasalaka théâtre na église nde alobi non okoki mpe koya kokota na groupe na nga po nazali deya na masse oyo so otangi monene déjà na ba 98 wana nazali deya na masse mo ya muta monene yaka nayi kokende mpe adresse apesai nga nayi kobunga nabungi apesai nga na barombo nabungi wana nayebali na okisasa bien te nazali na ofenda yuma talaka mwana église mwana pale babenganga na mamelo ezali projet nakende nanga kocouvent mais nakima yango kaka fai nakeke couvent nakima yango nde naye kokende koluka ye na adresse wana nabungi naye kokozenga grande sœur na ngai jour ya la terre promise afutelaka na lingwala nde naye kokende na lingwala nakomi kuna nake kokuta ye bana baza te ezali ba 18h déjà naye kokuta bana baza te mais ero bana baza te bendeni ono bana bake kotala théâtre ngai nga naoluka bata théâtre awa na bungi siko bana bake tala théâtre ngo o kendeka na rond-point ya wileri wana socio culturel à l'époque ezalaki nanuka bongo ezalaki nanu nde eza lelo te bana baza na nakoti mpe wana nakuti bana nakuti mpe bato baosala théâtre nga mpe nazwi kiti bon lelo bileki nga bikoki awa natali motema kuna esaka tu ezobeta na ndenge ya mbonda nga naza wa nga bozomona nga te nga naleki bino areswanaka makasi soko oyebi art antuka oyoka elengi donc esali kaka te kota suka batuni banani balingi bakota baya kosala théâtre nga lingai donc naotambola na théâtre ezobenda nganga mpe naobenda ye ntango na mati na podium wana nazali nao kojoue na tonalité bamongo te nazojoue na tonalité bayaka ya tonalité bata bandundu mpana nini bino bana oyo bozalaka très impoli oyebi bien ndenge tovandi awa nazali mobutu il faut banda korespecte ngai avant obanda kopesa respect na mama mosusu soki obangi ngai te kobanga mama moninga te ozomona sikoyo ntango nalobi bango nde soki base mpe babi motu toluka yango tala ba 100 kilo ozosentir ya 100 kilo evanda mais nabombango ngo mosusu ebima
comme ça on a na kiyaka. Très bien. Voilà. Donc on a c'est bon bah c'est plein ngai donc malamon ba bi ngai sans problème yo koti. OK. Lazungai. Ah maman na masia na robo. Et ya qui te là. Et masia na robo. Roto koso. Alléluia. Yango ne yongi. Yango sa ifengonya. Bazua. Et karamula yawa. Distance na bisio. Musika na bisio. Ba pour la mémoire du matin maman. Baza ba parapluie hein. Merci. Donc bah c'est pas ngai on a tous na metteur en scène moi Isaki coupe en Sakaroni théâtre. OK. Voilà ya bana lingua là na forcé na bundi metteur en scène avec on a que son âme repose en paix. OK. À lobi ngabi art yo zanango bozabino surtout ba jeune bana miki. En tout cas il bimate. Vaut mieux aucun de place à mikolo ba former aux comme makazi. Azalaki ko ça théâtre national. Ya Yungando 10. Alors ça théâtre national. Très bien. Avec Ozwanga, avec Otsanga na Minzoto wela. Donc lingwala Minzoto wela ba répéter na croix rouge. Na croix rouge na commune ya Kisasa. Na croix rouge. Tu wana to komi à présenter nga epa ba Yagura. Ba metteur en scène ba sala Minzoto. Yagura na Mama Daros. Avec présenter nga ba na ko tika Georgine pour vous passer sous formation makasi na moni azana art makasi. Très bien. Mais si on a tiré dans mouvement bana na peut-être ici maté tant ba bebana ari bunga. Très bien. Ati ngai pe wana 500 francs. Pour le comment pour ça théâtre faut payer ça moi eloko. Mais ngana tenda mi na lo babu nzamba yo kanga na pesa ta 100 francs. Na pesa ne makamu. Très bien. Babi na bon ça va to kotala ekasi na chinga wana na koti. Pas ba makinga na rôle mo ya ba maser. Betona lola kudia kusabalala betona lola kudia kuyukuta betona lola maria ya kitoko fumba wangila donc naye ko sala ngwana siko na tendo na Kikongo ne suki ya katina konti siko bamba mamelo ya Bakongo donc on s'est transformé le sous. Très bien. Bah c'est payé babi non bah making na kanyeto alezi mana mekobina boya ishe kangi mais babi batu tozo luka bango ba apti ba zana na maina makila sikabo. Très bien. Voilà donc ndene ko continuer ko sala théâtre na Minzoto ko sala opérette ko yemba ko perception makasi ya ko yemba ko bina su makasi ye donc ça lui fait non. Moi yongi ekota na Minzoto ngabi ya lokwa na bini danger bo bazole biso nani mutazo Alex Soudan ça ute na ballet national. OK. C'est nguma akufa pe kaka. Que son âme repose en paix. Ngaba tu minga forma ngaba kufa. OK. Bato pena ba pesa nga formation, oui. Bakufa. C'est nguma que son âme repose en paix azali na ballet national. Tozoki chance wana ko lekana ba école ya bato bazali de mur. Comprendre hein? Na keka na national na ballet national na place mususu ballet national théâtre national na Minzoto wela donc nazokene déjà na ba classe na base pena solide na yeko koma wana danse ngabia danse loko comme kitoko boina mo bina danger en tout cas fona ke komeka na ki danseuse. Voilà alors to na na place ya ki danseuse mais pièce à liboso oyo ojoua na rôle na yo et la pièce ni et puis rôle na yo ezaka musique santoli yo au joueur rôle ni na jouaka maman musique santoli maman présente musique santoli. OK. C'est cool. Toyaki musique pona nini pona komela mwana lunda sofa masanga ezalaki concurrence ya bana lunda tant bana lunda bazali korenye na bana poto de bakitaki bana lunda diamant soki mwana lunda kote na quartier yeba ba mumini so mipe bibi maseki. Très bien. Donc to saka série wana première pièce ya moi. OK. Il est na RTNC ba filma on pe na RTNC wana na saka on a série à Sakaroni théâtre. OK. Wana na comme na Minzoto te. Très bien. Voilà. Après wana avant to koma nzela no ya kobina mama epela oyo doza na biso awa maman a bota maman epela a des enfants maman epela a bota mi na famille ya combien de bana déjà ngai maman epela naza maman bani belé donc naza maman bani belé na boti bani belé. OK
mokolo mosusu koya na ndako nabimisi bango faut filmer mpe bango moni ke oyo bana mama epela olaka biso na naza na Angelou Jackie na comment dirais-je na Stade Martyr na émission moto yamba na Sarah tola pe boye osenga biso boya na ndako boya komona bana peti boya maboko pamba te bongo otala bana maboko pamba osimizi ok bon tokoya kaka voilà siko okomana kobina ndenge nini eloko nini olongwe nanu na église théâtre danseuse sikoyo art ekomi koswa on comprend église babengaki nga ntango bamoni nga na kesko na kidanseuse ntango nazosala théâtre na église balobai te ntango nakomi kobinda nakomi sikoyo danseuse na ye sikoyo kokota danseuse na mpire bakuba na mpire bakuba nakoti na 2000 ans na 2000 ans ntango nakoti na mpire bakuba ndenge nazali kosabille comme badanseuse soki utali nanga na nzela babenga ngai mwasi mosamaria to bamonga mama na se transformé na changer na longwe on azalaki mamelo nakomi sikoyo mpenza nde mwasi mosamaria de Galate 5 soki naleki kaka boye na église na biso catholique wana bandeko na nga bamona nga ya parce que na forma bana ebele ya mobateli ya na biso change donc okokoka ngai te mutolu libanda mwa piercing ya mutolu moi j'ai pas mokuse osati peut-être non boot na makolo masia na robe na biso époque wana c'est pas aujourd'hui. Très bien, voilà, merci. Mesdames et messieurs, boyende to continue avec notre émission. Elle s'appelle Maman Epela. Maman Yabiso Toyeko Luka. Ah ouais, une façon de faire notre travail, une façon de vous informer par rapport à son travail. D'abord, c'est son travail. D'abord, c'est ce qu'elle fait. D'abord, Ezali Oya Zali, le reste wana Ekoya après. Relation c'est quoi Maman Epela na bande ko na ya théâtre ezakani? Non, ils a bien, tous a bien, ils a musala mutesanga sibiso. Na nzambe pe azala na kati na biso. Yango muntu tozala. Est-ce que aujourd'hui ba production boaki na ngo lobby lelo ezali kaka? Lelo ezate. Mais souvent aussi na banzonzi na mona yo penate Maman Epela c'est dire. Banzonzi ngesi là. Pour ça banzonzi te wana to commence sala kaka neti yo za na groupe na yo. Comprendre au bengi quelques têtes ba webo sangana na groupe na yo. On est nzonzi ezalaki ya bozaka bino na bazui bata groupe bazui bo sangana bata ba groupe. C'est pas des producteurs azana batu moko quelques conque ana mo groupe na pas ko tsa bino. Ezaka bino na bino ba comédie ba poni bino. Ndeki nzonzi mais sikoyo na ko na to go benga kaka na ibite neza pena nzonzi nte. Mais est-ce que ça fait avancer mon sala na bino rythme au beaucoup ma botambola na yango bon ndenge bato bazo sala ngo bamona déjà ko avancer pona bango zo filmer bien quand à moi na dit que non moi to zonga sous place to zaki ko sala banzonzi wana eza susté parce que na ba producteur baza susté vous comprenez les wana ezali pena mona titi cal producteur le mwe poto aye moni pena major bisadi de le mwe poto aye vous comprenez donc on a que batba ça musala Damien di moneke na ye ça musala lelo komi kaka bon ngai mona na mbongo na nga na bengi ba ninga boya na pesi mbongo to sala mo loko pona na chaîne nga. Très bien. Est-ce que aujourd'hui le théâtre obino bo sala ki lobby bo lobaka mingi ke ezalaki malamu koleka ezalaki kitoko koleka mais en termes il y a le matériel stabilité ndeti lobby bozalaki stabilité contrairement à bandeko na bino bazali ya lelo ezali bokesena ezali dia quoi bon bokesena ça parce que bango baye balobi ki lelo bango baye balobi ki lelo mais bokesena ça makasi parce que biso kozaki koleka bango et puis ki lelo na bango basaka photocopie ki kala surtout que biso ozali ki kala na ki lelo yango moni défense ezaka bon voilà théâtre ememela Maman Epela nina théâtre ememelanga ba vie ememelanga yi makambo belé o nazalelo na kutani na yo parce que ça va ça tête sur ça la théâtre to ngoya te neti modizo pona yana kada ndako ne pona théâtre très bien oui na la maison pas modizo pona théâtre ce qui est pona théâtre te na ça très bien voilà le théâtre sali que na kutana ba maman Olive Lembe Kabila nazo pe lisunge pe maman Olive Kabila tant on a bela qui mutation nganga za maman Olive Kabila ameme nga na HJ traitement approprié vous comprenez ça grâce à théâtre ce que vous avez pour le théâtre était marambo na ngana za na honte donc na ngana za ta chance aux ata mabele ya kocha mutu te très bien voilà
Merci nakanisi à les places bateau belé bazo kozela. Vous allez prêter Non, non, on a prêté. On a prêté. On a prêté na sané. Supporter ngai mame pela pour na tuna ka. Ngana tuna ka mituna. Meilleur ami na yo na théâtre. Ezana. Meilleur ami ya mame pela na théâtre. Meilleur ami. La meilleure amie de maman est pela na théâtre. Mutasaka musala bien. C'est mon ami. Mutu apesaka théâtre. Asala musala kitoko. Aza mon ami parce que tokokutana kana musala. Très bien. Na ba oyo basala musala kitoko wana o bokutana na musala. Ami nini bena oyo mona que non aujourd'hui yé akoma lokwa ndeko nanga où on partage beaucoup ensemble na ye air moko na kindaka pe pa na ye pe do ya ka de pa na ndenge nga air mo santino londala mobali ya mama Deborah aya ka do pa na nga papa na Dev aya ke pa na nga pe na kindaka donc ke pa na ba na lebi to kenna na ga ekoki kozala nani ata moko bien mi balé oyo yebi ke bo partage na ye vraiment ba vie ensemble. Mamé Pela, on a une question. Nazaïko qui n'est pas Souzi. Souzi, la pauvre Souzi. Voilà, Nazaïko qui n'est pas naïf, pas avec la verre. Ah, ok. Fatouka Yembe. Il y a un peu de verre, un peu de verre. Ah, ok. C'est Bakata. Ok. Azalaï Pekoya et pas dans un peu de pas naïf. Via. Il n'y a pas de pas dans un peu de pas naïf. Vous comprenez? Ils ont peut-être clan et biso, Baro, tous qui na promotion. Nde tozali ba mi otokina kotalana mais vu que pesali que moi ba distance yango monto comme le système to monkuta na quelque part 7e bagarre même 7e bagarre tchela tout badi tchela tout badi yepé c'est mon ami na kinari pa na et pa ka pa nanga voilà 7e bagarre ton ami na ba Christian Shoga Ginola na kinari ki tambo ngita Ginola pas le mot du tambo et talanga même pauvre pour nous pas avec au salon tous ensemble aller retour et monsieur batbazo ka sekou na vana na kitambo. OK. Vous comprenez? Batista même malo wa kapena kuna yeti kingabwa to passer journée ngape na kepe pa na ye to passer journée. Très bien. Voir même mutuna na ya teza modero. Mais ngana kenda pas vie modero mais yena na ya pa na ngate. Mais nani papa na mona vie Siatoul na mona papa Koba. OK. Na mona Dieu na ngai makaya mayuma. Ba bimé na nga brisque mukolo mo na butu. Eh pela nga bivé na butu bobo ya tanga tsango benga bi bonto photo bengo biso to tamla to bi to côté de pela. Ba bango misato. Donc na mona koko seigneur ya na vie na ngai o moyibi onani. Si musée. Si musée. O seki po na moyibi. Si musée. Yeso mona si musée ba tirer la patron. Ye ka ba moyibi. Ay sauter mille masia. C'est ba si musée. Voilà, so je si musée masia nembo. O sangi si bango ba demi. Très bien. Mais souvent dans le théâtre, babenga yo li passe ya 7e bagarre. Ezalaka pour nini babenga ka. Ah, tu vas me passer té. Pour la net hein. On y pas dans la net à bout. C'était ma net à bout. Il pas la net à bout. Il passe par rapport à ma net. Il y a za munene amulai tangana munene mukuse. Est-ce que ma passe à bon bazala? Mais bon. Tu as vraiment des camarades, tu as vraiment des amis. Donc, tu as passe par rapport à la cohésion. Mais à chaque fois, si tu as un problème, maman 7e ayaka moi mingi koleka babandeko nyonso tangi kombo mais moi mikolo yo maman il faut qu'on se le dise ils ont moi 4 5 émissions mon attaque yo nde ozolinga maman nazoto non maman naotuni tala moni émission zo sala bien sur so nanga mon temps so nanga yeke bien na boy masie na roboni ko bat bakomo lola pardon bat bakomo ba masie na roboni zanganga nanga pourquoi faut nganga nganga prophète Konde Paul Dominique soko lingo yeba bien yeba nganga nanga ya zaka pina nganga kwaza nganga nzambe ya musala nzambe ye wana prophète Konde Paul Dominique donc masie na robori faut muta créer nga bando créer le loté na créer ozana mbanda ngam na créer ozana mbanda et puis ça fait désordre na Congo oui zo bango ba musicien kutu bazwango ba yemba yango na sali soupe na tolo. Eh. Mais oui, non, de soupe na tolo ezo. Oh, de comment la soupe soupe ngam na sala on kinga boa. OK. Na sala na pesi presse.
Vous comprenez? Donc, dans un comédien, dans un artiste, il faut un posaka. Donc, on a créé qui Ozezonaka. Eh, maman, Ozezonaka, un peu de Zozénement. Vous comprenez? Dans la salle du bureau, il y a des alliés et des baza. So, ah! Et puis là, il y a un épela. So, il y a un signe épela. On a les gars, il a persisté. Les choses, nous avons le bas, et l'autre, nous avons le bas, et l'autre, nous avons le Egoya, il y a un web songo. Nasali Massia na Robon. Massia na Robon. Vous avez comment dire non, ils ont. Vous qui ma question, maman, nazonga non. Ah, non. T'es nazonga la question, tu sur la cara. Nandenge. Parce que la maison de Massia na Robon. Nandenge a polémique té. Massia na Robon, azane nganga té. Nous le savons tous bon. Peut-être yondo yebi ke do nganga ou pas. Mais qu'est-ce qui se passe exactement Yonan de Kono 7e bagarre? Parce que moi j'ai reçu na Yambi maman 7e bagarre émission Ezoleka alobi que yo o manqué yé et respect en pleine émission au koki ko manqué yé et respecté alobi bien non mais bakene ozongo yambaye otala image au mona ke ngana manqué respect comment non mais pas parce que asilikaki yo obengi ndeko na bino Maxi Ndumba akokaki ko supporter yango te ke na présence na yo obenga ye Ndumba yango to asilikaki Maxi azana poto to sur la mamba kini nga na lingi ko beta masola ba Maxi te parce que Maxi azalaki moko pe tant que zaki à l'époque Maxime ko la bima na Congo akende poto apesa biso surtout ba comédie passe peut-être ya azala te après ça biso passe parce que tout ça na tournage fallait tout tourner na lemba ba comédien nyonso bazaki ya kobenga na ba vie elomé ba présent elomé bazalaki to etongo na tournage comme d'habitude on dit que Maxi akena ko sa suki na zango ko sa manzaka ko sa basile ko tchana beauté à saboter musa te comme ça to vandi 15h Maxi azoya to tourner te biso tout facha to lobele baba to crachele ba faux ba langage to loba na etia kenda na vibe que non a stressé biso c'est que to ko beta maso na été soka za na poto lelo Dieu merci akende poto na makamna e ngana manqué ndeni e mo pe tango ya na matanga pululu ato kutana ka to vanda ka to melaka na on manqué respecter mais na bo ngana elo ngana boya kezani na minute oyo na ajo to komi na ngo futu sa mama sika très bien comment vous ne pouvez pas oublier vos passés vous comprenez na honte balobaka oublions les passés non pourquoi qu'on bosse dans les passés bosse à les présents et donc ce qu'on a mona mabe yango wana oui bien que ça témoignage que la vérité pour na ko pesa baninga courage ba o bazala makamona batika ba c'est pas du poti que faut ça témoignage est-ce que monta la cigarette soit témoignage la cigarette fallait qu'on a la cigarette non c'est conscience très bien vous comprenez tant que yo siko sala et donc mo boye o batukutu ba yeba kité ba tinité na bino moko boye batu ba yeba ki yango tangi pena kombo ya muninga ozo tala kombo muninga oza ndaka libala est-ce que ozo créer nini omoni place mabe witi donc nga na boyaki eloko na akoki ko garder ko pe ko bona TVT soki Maxi alobaki yango atika Maxi continuer makambo na ye pourquoi faut abimisango na kati ya émission biso to sala très bien donc akoki ko bimisango te yango moni na yebisa ngabi oza hypocrite il fallait pas obo baba voice parce que ça na ba voice moko yimo azolo ba voice wana akoloba ngote eza ba voice asuka oya solola na la pauvre soka lobi yango bato bako pasuka bato bako kufa parce que bato baza betamine ba tension azo garder yango pour na ko protéger bato akoki pour protéger information na Maxi on est aloba yango na TV azo loba yango par rapport à quoi par rapport que moninga wana asalaka pièce à théâtre a joué ka rôle ya 7e bagarre yango ce ko yepesa ekanda vous avez compris, il fallait pas bien à jouer rôle. Le quoi il a quitté. Alors la fille a joué un rôle wana. Il y a un ko kanda wana. Etikala ina motema. Il y a un ko appuyer ba bêtise à Maxi pour na ko ridiculiser muninga. Vous avez compris. Il y a un moni mais pourquoi ngana baki non
yo muto à droitier. Voilà, c'est pas bien. Tout ça qui te va ba tokenda ko sambela. Très bien. Babi to tika mabe to sa malamu. Alors tant ozo mona ki likamwe ko mema batuna mabe. Pourquoi ko tiango c'était les sous maquillés d'autant yo tu ba sous. Non. Yango moni aloba na manquer respect, c'est ça ko manquer respect. Mais maman epela bino bozali ba leader ya opinion, il faut qu'on se le dise. Bozali bae o simanabino batu belé batala kabino. Quand vous voyez ça, oyo asopeli o masanga, o asopeli o masanga, oyo azo lobela o mabe, o azo lobela o mabe. Exemple nini ba mame pela bazo linga kolakisa na bano bazo kolana. Exemple siko yango tozo linga tozo ngisa batu na exemple. Neti ngai posa na ngeza batu ba comprendre, non? So to sala na mabe, il faut to tika o sa mabe to no sa malamu. Très bien, très bien. Vous comprendre, to ko continuer ko sala mabe parce que bala na biso. Et là, on a sepelé dans le monde, on a un salon. Les comédiens sont tous à salon, ils sont à théâtre, un groupe salon. Ils sont à Yébani. Ils sont à réunion, ok. Pourquoi pas ils sont à querelle, ça fait quoi quand on fait ça? Ils ont quitté la télévision, c'est quitte ou double. Oui. Ils ont compris. Ils ont fait ça bino kilo. Ils ont fait ça bino kilo, ils ont l'accent et puis la moi de la femme. Mais ce qu'on dengue yo komina lipasa na yo ndeko na yo, il faut qu'on se le dise na mona lors il y a maladie na yo bien que na mona ki émission mo bat musu ba lo ba non maladie ya mama epela wana ezala ki complicité ya 7e yango akina ki komitika kuna ye moko oyoka ngo pe na yoka ngote wana oyoka ngote eza complicité ndenge ye 7e akoiko sala complicité ngana za la maladie. Ok. On a une maladie, il y a Yaki, Fatou Kayembe, pas Yaki, qui appartient à un TPC, qu'on appelle les souris, n'a pas qu'on va dans un hôpital. Vous comprenez? Donc il y a mon ami qui est non proche d'Angaï, il y a camarade dans notre Zaranaï, il a facilité aux Ananga. Très bien. Vous comprenez? Donc Fatou, mon ami, il y a peut-être une attente, maman, on a belé, il y a une occupation, il y a mon ami qui est libre, après c'est là aux Ananga. Donc ils ont complicité à cause de ça, on peut aux Ananga, pourquoi gagner? Mais ce qu'on a dengue beaucoup mi maman, est-ce que beaucoup qui koluka moyen mo boité ya koluka ensemble? Ils sont toujours ensemble parce que ngana 7e baga muta tutani sanga biswazate. Nous avons un cadre comme ça de to ego kutana mais to swanaka na 7e baga. Ezamba boso to swanate. OK. To swanaka na 7e ya grave. Si on a un niveau to zali ko kozon sa balanga jona, po zali na TV, na libanda TV to zala bon. Ce qui est comme bien massa tika salaboui so boy to soigner to petit peut 4 jours to lobanati to soinaka to za batu to za ba humain déjà de plus d'une semaine to za ba humain vous comprenez to ko soina to ko bunda mais to ko kabwana ndete to za famille za singa famille la sina loba de mo sopa mama e benda na kamika mais ngana yambaki mama 7e alobi yo pena il faut osenga pardon pour osengi pardon. Ah non, sikoyo vidéo na eza na vidéo wana na chaîne awa je suis à koki koluka la biso vidéo na ba tcheli biso ka place wana oyo alobi que il faut asenga pardon yende fois ça la boy hein na ndenge ya bien la conscience na oyebisa comme conseil camarade ngana plus âgé que toi. OK, oui. On est des amis, on est à peu même âge. Donc, on a un colon à âge. Et tous les amis, parce que les camarades étaient là à acheter. Parce que tout la faute, d'où vient la faute? Vous comprenez? Qui a commencé. Qui a commencé. Mais c'est à lui, non, de demander pardon. Pourquoi il n'y a pas sa charge? Il y a tout. À tomber l'hiver, à sauper l'ingay. Tala, na yo kami so swanga. Tous les désirs. Au moins ndeza. Au moins miso nanga. Ezakana o mikie. Mais so tena kati za rouge. Ezo sanga passe bi, ezo misana poti na tongo. So na lamuki na zo senti moi flou mais na o senga na nzambe te za bon. Ah donc créer au moins problème. Et créer la moi problème normalement mon ami sonde na za wana. Vous comprenez? Yé a eu audace. Ya retombe vers tant que naza qui dit bah non et batté non solo naza boye à boaké. Et puis place mon soutien na vie. Na miss na vie. Na habité so ina mona rasuyete. Intention. Pour ça les gens ont mabete mais l'intention. Pour ça on a attention na biso matara pas ma so écouter les sous na ba 20 les problème. Moni ki ko yo bote sous ba problème na ba nerf. Vous comprenez? Donc yende vraiment l'esprit bien, hein, l'esprit ba junkie, né to benga na ba junkie.
ye ne fois audace courage ya kosenga nga pardon moroto koso yongi na ifengo nya en tout cas kamana na septième baga nde na boye modizo tata moi sabana ayoki lisolo a sepela te ba vrai héros de Kingabo ba yoki ba sepela te très bien vous comprenez donc ça l'effort wana ya yonde o le kana télé à c'est nga question pardon non mais yo lokola une maman une mère vous avez un cœur na yo qui parcours na yo qui bonzambe belé kati na parcours est-ce que okoki peka ko sala te lokola une maman ya ko chaka na se ya ko yebse que non 7e tu es ma sœur to continuer nzela mais ça ko bandela ngo lisusu te parce que na uti da ko mona émission moko da uti ko sala paix et sali pe ki to côté maman ko chana se ngana zana likolo te ngane siko na ko mo souffrir passe OK comprendre ngana ko mo souffrir miss ko mo capable siko ya pour ça ngana na pomnita ngana to soignita ngana la kisi yende nzela olie ko pesa mpasi na baninga yo longo na likambo bon kota makambo na yo moko pourquoi kokozo makambo bato la tango soki ezalaki pona problème ya rôle ya bien ndenge ya jouer ki rôle na yo yango ya ne pesa okanda mais non oya ko sala ngo awate donc le quoi na lobaki kenya osali mabe donc il fallait na appuyer mabe ya maxi tandis que muninga zui chance à kozana libala na ye oya bali ekufa. Ils ont quitté côté, c'est que tu as créé des ordres dans ma vie. Même devant le bon Dieu, tu es juste. Voilà, donc le problème, donc ce qu'on m'a donné à ça, il y a ce peu de navet. Je vis ça à la télé. Ceux qui enseignent pardon, la conscience, et que ça n'a pas eu l'autre côté. Et que changer n'a pas rien parce que n'a pas chichi n'a pas payé là. Vous comprenez? Peut-être n'a pas pardon parce que n'a débordé un peu bas parce que n'a l'obé n'a kanda, n'a comment n'a kanda. Donc n'a pas été mission à Saratola. En tout cas, il n'a pas bon temps à mboka. Les Zibiennes m'ont boé, bah où est là ce qui yo au cocu où est là na yé. T'es voilà c'est impossible. Tout le monde est moi c'est pourquoi nous dit que oui là de moi c'est tout comme baliser non mais wana ezama comme yo olobaki ya wana le to quitter et qu'on jamais ça ne peut pas se faire et bien là dans les yeux ba bodinga que oui là de moi c'est poigne au monde te na ko sangote ah donc na ko sangote donc on ça mamna ezaki très bien vous comprenez donc na lobby vérité pourquoi bolingi vérité te ya le barato ba vérité donc ça y témoignage yo zakité oyoka quitté ah mais comment si quand on voit la vérité il y a beaucoup de gens à la fille en tout cas ngana yebsaka na félicitations pour nous courage à se dénoncer yo moko se dénoncer courage wana na habité ceux qui grâce à Dieu tant alobaki yango na kati ya église ezaki ye moko ngana zaki même pas na jour à témoignage na très bien ozolanda c'est que na yebsaki félicitations tu as bien fait mais à la fin félicitations le lot au bimisie na télévision hypocrite mutalokuta aza mutalokuta za hypocrite pas zolinga baninga te so bazolinga baninga zo ba voice aza na wana akata boma bwaka effacer pourquoi zotombola baninga motema na ba voice pourquoi abombi yango kana téléphone abombi yango kana téléphone ozomona parce que eloko eza nande alingi baloba ne conseil te faut kopesa na conseil to tambola ensemble babi to ya biso mibale to bobenga so mapasa c'est faut to pesa na conseil soki yo za osani mabe ngana pesa conseil en tout cas faut la chance yo kanga eh moko loba ya bité nani soki azoloba na yo kaka eni alors il y a pour te loba na vérité pour monter à kolobele net nga bo pour monter à lobela na vérité face à kapasi a obanga amona ka pe la kotombo si ko yebe mutu pas kolobele vérité a omona ke c'est yazaka na likambo na motema ata soki bosale mabe a oloba ta vaina na motema très bien vous comprenez akanga makambo na motema ora azo bomba makambo mutu fo bimisaka pour se défoula cause à la l'aise très bien vous comprenez des problèmes né yango wana donc soki aboyi koyoka ngai ponga nazali pasa na moninga na c'est lipasa ngo ezana pe bien te pa mapasa pe bakabona na bango très bien merci beaucoup mesdames et messieurs Tokoma. En tout cas, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Mais Nazaka a deux petites questions pour Tokabonana Maman Nabiso. Zali sans polémique, nous voulons comment on a comédien Nabiso, Maman Nabiso, on a makambo ya malamu, na makambo ya malamu, makambo et construire makambo et ko tchabango kimia na ba droit na bango. Ba kimia bena na oyo esengeli ya bango. Kimia pena ya tata. Voilà. Ceux qui ont ça la théâtre était mamé pela, on qui au sala ni na vie.
Ah, si on a ça qui était traité, la vie. Nous avons déjà styliste couturière, modéliste déjà, coiffeuse. Bleu dans la salaire. Au lieu que continuer quand on a continué à vivre pour attendre dans ça théâtre le lot sur ma caméra PC. Et là non ça moi maison d'habillement on a été mais atelier à couture. OK. Hein? Après on a sali salon de coiffure le roi kaka salon José Mopuy à Londres. Très bien. Qu'est-ce que tu regrettes dans mon salon il y a théâtre na ba ningo nyo so do kutani na bango na ndenge ozalelo. Tu regrettes quoi? Nazo regretter kaka ba comportement na biso. To zapena ba éducateur. Tomi s'éduquer biso moko, Tomi paie sa tort, Tomi paie sa raison, Tomi ba ilo ni toko la ksanami soit battu. Donc ilo na regretté kaya on a parce que chaque fois il y a toujours des querelles. Alors ba querelle wana et ça bien que ça baissement actualité na biso et ça qui to côté. Net comportement camarade na 7e bagarre tchela tout badi. On a donc je pleure de ça quoi. De comportement. Donc maintenant, au lieu que les gens parlent de votre travail, c'est que vous faites, mais Batoubazo a des faux babas, la polémique. Naïbi que et le basaluana, il y a beaucoup de monde en côté, mais Batounsou va mener la champagne, c'est pas la poto kabouane. Ah ok. Pour les gens, on a camarade du monde quoi le bal en abi. Moi la ligne quand c'était pour qu'on m'approche. La 7e. Voilà. Na yebi sa payer 7. Na itala, moi ni ndekwana, abana ngabu pour na mais équipe ngati ngaza na ngaza mafu comprendre nga nature na nga na mafu bosolo na ndo liboso bosolo liboso le reste après donc olinganga te pas midi chez toi. Un dernier mot maman puis là pour ton kabona. Un dernier mot ezali que non conscience c'est ça là. Très bien. Tozong sa bolingo ba o ba mela champagne bo mela champagne ya mabe et pesa bino kwiti bo mela champagne ya bien et ko pesa sengo. Très bien. Voilà donc tous à la cabo mon côté lingana camarade dans la 7 en tout cas nazo zela pardon non nazo la pardon nazo zela ngo combien rozela mais faut zela apesa ngati hein yeso ka senga ka pardon nazo na kanda na été na motema na ngana na problème na 7 té vous comprenez au popola qui est ma bé ma mère te na ligaki na popola e bongo po apesa kinga kanda nazo la ksoblisuti nazo la ksobisuti na ngo na nte au moins on a oyandemo ce qu'on a zala boy tant à sopi c'est que quand on est côté belé oui nous sommes dans côté la tellement dans zone même vendre c'est ya comment chaîne wana bakati parti on a été baleki si pekana parti on a reçu en tout cas les techniciens aussi prenaient le temps de bien suivre les choses même masala nga pasula na kingabwa pasula chanteur azala ah donc na ndimite bazo sepela na axe wana bat bo sepela on nazo souffrir pe na misu très bien ezo senga moi chlorophénicol pour esa la ta moi très bien moi dédicace mon premier balai to longo eza nga raté dédicace vraiment nga na mta ba dédicace bambote bena batino surtout balingana mama epela partout au monde là où vous êtes nga pe la bino fort yango mona ça fort za la belle pour na ko rendre bino gentil na télévision et là on a lingi na lo baya satima ezake pas ce côté na motema mais na nzoto te ozomona te motema ekoki kozala na likambo ya pasi me nzoto eza nango à l'aise soki olongoli kaka pasi ya motema ozongi na mobili donc ya kitoko ezala ke bato balingaka ngai lokola awa esika tozala epai ya Nadine Modizozo babi Nadine Modizo vrai héros de Kingabwa donc vraie héroïne on a lobaka boyokaka na bwaka ba vrai héros de Kingabwa donc ezali ba ressortissant ya Kingabwa o bazali banda ya mboka bango pe baza ba vrai héros nso benga ba vrai héros pona opesa biso moko yongi pour so doit bataille fengonia donc Patrick Nego balobi vrai héros Nadika Bongo abeda sumo bala pembe Dadika Bongo, Olga Kabongo, en tout cas, Bambote Belé Panabino, ba vrai héros de Kingabwa, le vrai héros de Kingabwa, Patrick Nego Ngando, Patrick Nego Ngando, vrai héros de Kingabwa, président, Balobi Dadika Bongo, Balobi Aza vice-président, après tout le monde a Olga Kabongo, donc maman Sélé, Baza vrai héros, on entend, maman Chantal, moi c'est Nzambe. Donc, Bambote Belé, la Bible surtout, pour un vrai héros. Ma Angelou Jackie, moi c'est Kitoko, Jackie Donda, Maman Otoke, Chéri Nono,
Maman Bijou Nketani ndalela libango ya chéri nono. Nayebisi yo tala oyebi bato bakokaka komibenga te chéri nono. Chéri nono. Non nga nayebi si libanga ya chéri nono eza kayu. Omo libanga bakangela Yesu na porte. Yango yambe chéri nono. Maman na kayu, maman na pierre dans chéri nono. Bambote belé c'est patience c'est mukendi de longue jambe. Alobi ba obenga nga na poto, balobi batuna ngai soki est-ce que eza nini nesi yango te baza la famille yango bale ba ozongana. Très bien. Vous comprenez baza ba famille ba ozongana mais lopele na rappeler camarade na ngati la tout badi aza muluba Maxi Bondowe c'est muluba nani mwana mwasi oyo mosusu nani ndeko nani komoni ngisu nani ekoya kaka te fo yamba moko mais ekolia biso ngonga donc elia biso ngonga ndeko oye atalaki wana en tout cas mamisa abaki fo ya kaka bango misato baza baluba boza batakasai occidental nga na mutakasai oriental donc boza ba famille Osegini. Nazongisi bango papa la baza na takra moko ya Kasai occidental. Non mama toko sala émission te que to silisi onyatini. Na eza likama non ya tsapate. Baza bato wapi? Ya Kasai occidental, ngaza Kasai oriental. Non mabe. Te mama epela. Ozolo mama be o Nyondo zoka mabe pour la nationalité ya Bangala mais tonalité Bangala mais occidental. Occidental ya okaka occidental. OK musika maman. Merci beaucoup. Okata na montage. En tout cas bo excuser-nga pour okata na montage. Okata je suis à okata. Je suis okata parce que bango baza sur ta Kasai occidental yo changer ngolo Kasai occidental comme son Kasai oriental. Vous comprenez? Merci beaucoup. Il y a rappelé bango kaka bango nyoso baza baluba. Mbambote continue toujours na salon José Mampouya babi salon José Mampouya yango ratakate na Londres babi nana et fille na Londres babi nana planète nana et fille à Londres babi Christelle Bafossette agence assure tchelelo lobito ju Christelle agence assure aux ana service Christelle Bafossette il y avait nanga Adrisha motomètre angbanzame beba zibeba ya kozanga libanga ta ya kanda bima petit nanga babaidi yango ka banoko kaka epela melaka yango na melisi suseti. Voilà, merci beaucoup. Merci si babanga te. Ezamo ekolo. Na na glisser ka moko. Talaka non na bozo ko ba te maman Nicole Sanza Moyo avandi si le posonné bomona le posonné clair. Très bien. Le posonné clair. L'artiste Wangler P depuis Belgique ou en Wangler, en anglais Wangler. Donc allez au fort. Merci beaucoup l'artiste. L'artiste Wangler na lelo peu fort. Tala surtout comme nous sonne bien. Elle a quoi machine à robot. Voilà. Voilà. Très bien, voilà. Un grand merci aussi parce que mon déjà je suis donc encore Mosalanga signé à Linga Boiti. Je suis na Linga Kaé. Na tous les ceux bien je suis mouvant dans ndako moko. La ponctualité yo. Te Mosala mama to toza bana 7h. Donc balongo na ndako la ba 5h ba kuta ba journaliste musuboya o ba journaliste ay me cameraman na communauté ba vela. Quand je suis na za na limite ngabi oh là. Ba za ba mi balé to muntu moko. On a ça mo manœuvre. OK, yo sanga fa sanga to ba so balé na je suis. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, je dirais. C'est que balate togosola. Bisoa. Nazana bana pe no babani te. Ngongo chéri non le lobby pour la prémission. Ozwata moko kuna de pas maman. Voilà. Elle s'appelle Bongo Jenny Beta industriel, futur honorable et pourquoi pas Olga Mokonzi Yakabelo, boss depuis Belgique, adresse à Sika. Mais bisous tu appelles Olga Kabongo, moi c'est à Pembe. Tenga adresse qu'on a lobby Olga Mokonzi Yakabelo na Belgique, adresse à Sika. Ah, na Belgique. Adresse à Sika, Ezaka Moko. Avenue de la Chasse numéro 21, on est allé Bisika Boni maison d'habillement à mon nez ezali. Salon de coiffure pour mon nez ezali wana ba réduction nyonso bomoni Karine Pala. Elle a commis à Belgique. Référence à Congolais nyonso na Belgique ezali epaya Olga Mokonzi Yakabelo avenue à Sika adresse à Sika avenue de la Chasse numéro 21 na boulevard ya Monene na Belgique. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Lobby et Koleka Lelo. Nzambe azala na bidon. Merci beaucoup.